qui bodala qui pena ini. Tu penses pas que tout allait bien se passer? Mais na yebite yo na mona mboka moko te ba artiste bazala ini hein. Na mona mboka moko te depuis na banda carrière musicale même kuna la même na France to mona mboka moko te ba artiste ba ko ata musu moi 3 moko bo basali kitana bango ba yokana. Mais tout le monde a bango te comme à niveau oyo et comme na mboka na biso. Biso ko teza bien. Ah bon? Biso ko teza vraiment bien. Oh, c'est pelande bo vivara. Oui, moi 3 mots basala clic na bango, moi 2 mots basala clic. Yo sala clic nana. Ba ça clic na mututé. Na ba par exemple. Ouais. Mais dans ba artiste on a sepela na bango bien. Bato na ba susu sepela na bango te, tu es conscient. Mais ça il met dans un mutu. Mutu no so roza te mutu muso bo sana elo te na sepela note. Ezalit. Et na roza peta muso na artiste mo bo ya sana elo te mais na sepela na été. Par exemple. Sincèrement parlant, si aujourd'hui au Vandi Place aux Arts, to sengi yo biso na ba téléspectateurs, autant que la biso 2 artistes au selon yo bazo défendre pe culture na biso pe mboka na biso mena libanda que minute offert à Vandi ba FC Babi yo comme aux Obela parce que tu pouvais mieux le faire, mais faire comme aux Obela, toi on a besoin de 2 artistes. Oyo moni so ba yepena na musique na bino ya Congo libanda ba ko défendre biso pour le moment là. Gims, maître Gims. Tika bango kuna awa. Oh mais mon frère, tika bango te. Non. Tika bango OK. Awa na bo sa question awa o penda bazala awa. O bazala awa. Na to tangelo ko mona nya. No to tangelo vi kombo ya vie Félix Wazé quoi. No to tangelo ko mona. Voilà un casse nana. À parier. Ou Luka. Mais ozo tunanga elo ozo tunanga nazo Luka na répondre yote. Nazel. Do fona Luka. Nazel. Fona Luka. Nazel. Tozana nani susu nani nani voilà. Petit nabiso Innocent Balume. OK. Ago défendre biso libanda. Petit on a le anglais, bani musique net total ango pe bani tout ça na ba trace ago défendre biso libanda. Voilà. Et inga. Voilà, yo mo répondre bon intérieurement tu te dis quoi? Mais autour ngai ba artiste. Voilà. Ba artiste o que non selon ngana. Non, natina que non on a terrain on a pour air mobwe peut-être le lopé comme ça dimanche on changer peu moi idée à travers émission yo ba pe ba rovanda ba bien en tout cas faire aligner sous problème na batouté. Yo dans un problème peut-être na artiste quelques artistes congolais. Jamais. Jamais. Au calcul la rappeur mot artiste congolais. Oh, mais bien, de tout ça au total a déjà TV. Si on a salé l'eau bien, totali ah. Non, je salé l'eau bien, c'est pas non. Tu n'as pas total à TV. L'eau est bien zébélé, son a lobby moko et ça la table son a poni. OK. OK. Donc en général, naza reconnaître ba artiste le rôle ngai ba congolais à Bissoa. Tout ça la musala kitoko. Tout ça est belé. OK. C'est belé. Télémano. Tout ça a sous pression à Bisso. Oh mais ça tout ça faire. Vous avez un problème dans l'artiste congolais? Non, non. Ok. Les lobes va se payer la peine va comprendre que on a peine un problème. Nous avons a fallu ebi. Ata mote. Album ni a fallu ebi. Ata mote. Ok. Nous avons héritier ebi. Donc bon, nakolo baba titre était mais Koyoka nzembo héritier oui té na yo continuer té yo répondant ngaka suka no ka OK nzembo nya wero ebi banzembo ya nini ya temps présent nzembo nini ya wero ebi oui na ebebeleti nzembo nini so na yembi na yemba ya kala obe eza tuninga nzembo ti Teste pesa atala ngasi na besoin tamba na bando ko botela ba ko ndima s'il vous plaît OK s'il vous plaît banzembo eza ebele aza quand même la sala banzembo ebele na lo banzembo oyo moko bana penda kai je dis na pourquoi on a côté le pango bakangi on ben la porte na beti sonete bon na yo kolima nzembo nya kofio ebi
Pardon. Pardon, non, non. Nazolo kanzem nango sepela nango ya kutwande koyemba. S'il vous plaît. Pesanga motante. On appelle les padres. Peste, pesanga tant. On appelle les padres. Kanzem ozebele. Respect na. Omoni lobina kadra mukuse. Kuko batana photo te pona sina changer. Nzemoni ya binada moyebi. Ya jibe. Ya nini? Yo memelanga miso ya kolula okanganga motema ya kolinga masusu. Nzemoni ya Blaise Boulou. Ya Blaise Boulou. Bol Eve. Nzemoni ya waze ko yebi. Eve suka. Nzembo waze kwa. Ponini makelele tatena, ponini makelele zatena mboka, ponini bato nyonso bavandi kimia, koko azosenga te. Baposa na ye nyonso esili bakananga, bakokana pe yo, kasi soki bakani yo, eyano na yo esala se bobote. Ah, ekoki kasi, tu comprends. Nzemoni ya sele yebi. Nanyango bénéfice na tango yo, soki ye niliputu. Yemo ebike munisiko wala yebi yoga siko openda ekataka si question wana nze monya marai yebi osilani ti na sekita na sekita osal na fidèle téléspectateur sachez mais azo sala bon masika na F victime agence internationale ya kofinga na Congo soko lingo yebana ozwa visa pamba finga okende poto me ba fingi bake poto ba continuer ole batika kofinga ba ndo lakisa biso bulumbu na bango siko mokonzi na bango loka ye moko mokto a mesara ne kobo trop aleki na bango tout amoni ke no izo simba sute a se désordonner na bango abwaki bango pona ni sokole biloko ya mboa zala na mbangu si leo déjà yembango na 2004 lo 20 ans après tout moni bakambo si leo yemba et c'est réalisé c'est le prophète c'est bien que ba golo ba yaka ba golo ba ga intervention ba jeter tant il fallait lui puta di capote yo signal pardon ta même comment comme la papier et tali bisoté yo il faut que ça vidéo on sait faire pardon vous comprenez ba confier bon l'amour qui toko na bisa ki bino je na film fi robeta et pas mu konzina bango bana na salité c'était va venir coffee bana c'était va finir faire ah parce que ceux qui peuvent bana na terre to beta bango fimbu mu konzina bango il faut ça masasi au moins 5 pardon et comme lettre à s'assembler yo mu to bana ko tinda bana wana o tinda ki bana na o sentir moi ba golo ba sangana ba golo te oh pardon sengyo ils a pardon mukie il faut ça vidéo Pourtant, non, les trana et outils pas na yona baba biro na mikem ke bana santé c'est ma yanzi wana. Bino wa wario bana tina ta ma yanzi. Mona ta ba golo ba yaka juste ya fo hein. Potini ki mona mbula tina garçon bu mnena na Zakari aya ko ba di n'importe comment faire. Parce que ba golo ba ye. Yo senga pardon non. Yo senga pardon bana mikem ke ma yanzi ba ma ke faire temps midi pourquoi? Au moins ce que ton ba golo to yeli bino. Mon père c'est mon bangia. Au bangi na uté tantif ali pour ta di capote faut chanter. Faire à l'école makambu tout ya vie. Faire à l'école na succès na vie na stabilité familiale comme makambu tout na bandaku. Na go yemba na go makambu tout faire à l'école tantif fanyo. Lettre le commis, au commis lettre mukie. Lettre mukie au commis. Comprendre ba golo to zaka ba jeter. Bino ko saka na bisota. Bo santi fimbu. Fimbu ba golo ba beti yo. Ba no tinda bango mikie ba na salité ba na mayanzi. Ba ko ka ba golo ate. Vous sentira, vous zozui. Bino bambo akwit. Ah mon konzina bino. Akati bino mafinga. Boko finga lisusu banani na réseau. Ababengani bino na musala. Musala na bino bozwa kufinga kabatu. Kulaksa biso bolumbu na bino na réseau. Soko ah mon konzina bino abengani bino. Manike déjà ba no plaire. Azo plaire ha kosakana tabi azana seka okendete. Pona nini kofinga bato tu na mboka. Fingi bato tout na mboka moni siko uzangi sika okende babwaki si yo lelo okende wapi biso pe to zo no panzi na biso te poto lingi na biso buzo bana bino te biso kote na biso buzo bezala raté
bino bobaki kofinga bato ndeza vi na bino. Donc sans kofinga bato bokoza na YouTube te, sans kofinga bato bokoza na Facebook te, sans kofinga bato bokoza na TikTok te. Ye moko papu na bino agence Travels mafinga officiel a se désabonner na bino soko bokende pa banani biso pe kote na biso atuka pardon toko coopérer na bino bato mafinga te boy na biso kote na biso tolingi mafinga te po bino bokembisa kofinga botala ta moto kofinga te bozo finga sans complexe mafinga lobi ngayo yo eke zongi. Donc chaque jour kofinga pour bebisa réseau YouTube beba Facebook beba na matoi na biso be miso na biso beba miso na biso ko ma polo pour na bino ya kofinga na kobona ba blog to ko mona te lelo su bozana posa soko nini bozonga ko te biso koto te pardon kuna kaka kuna ndesika champion mafinga azali champion du peuple El Toro ya mafinga azali mpanzi na biso tolingi ba blague wana te biso tofingaka te biso toyaka nde ko balaye bino po bino excès ya kofinga excès de zèle ya mafinga eleki bozalaka kuna bozalaka kote na bino kuna babenga na bino bobima te botekelaka kuna conseil d'amis botekelaka kuna bobima te botikala kuna po kuna neza agence internationale ya kofinga